Toutes les personnes que vous allez voir dans cette émission sont des véritables témoins. Elles rendent témoignage de leur propre histoire de famille. Nos histoires sont donc réelles et sont racontées par des vrais témoins. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette émission Le nom dit des familles. Nous recevons tout de suite notre premier invité, Papa Kololo, qui nous rejoint tout de suite. Bote Papa Kololo. Merci, man. Obalaki mwasi na yo na mboka, omemi ye na Kisasa, ozwaki ye na mboka, obengisi ye na Kine, obengisi bandeko na yo ya mibali, bavanda na mwasi na yo moko na ndako. Na mwasi na yo, bozalaki na yo obalaki. Bobotaki bana? Tobotaki na bana, 5 enfants. 5 enfants. C'est... Basi combien, mibali combien? Basi mine, mwasi moko. Mwana liboso, mwana ya mwasi to mobali? Ya mobali. Ya mobali. Aza na âge nini? Na 1992. 92. Donc, mwana na liboso, aza na minute oyo 32 ans, si je ne me trompe pas. 32 ans. Bongo Yasuka. Yasuka aza na âge nini? Na 2003. Na 2003. Bovandi combien de temps na mwasi na ndako ya libala? Depuis 2000 ans. 2000. Lero na bali ye, nazalaki na msala. Nakosala msala ya surveillant. Na bengisi mwasi na mboka aye. Lero mwasi ayaki, tofandi na ye, ataliki pe nga pe na bimaka na ndako na kokofanda nga moko te. Ona bengisa leki. Tobotamaki 3. Eba mibali na mibali mwasi azalaki te. Abengisi leki moko atikali na mboka. Lero leki aye nga nazobima. Obengisaki baleki na yo nyonso mbala moko to ndenge nini? Premièrement nabengisaka moko. Po bafandaka na madame na ndako. Nabengisi ye ti ndenge bamakambo ya kokweya ale oyo atikalaka pe aye lisusu. Tokomi kofanda na bango na lupango. Na ndako moko. Yo moko ndo bandaki kotangisa bango, kozwa bango en charge. Charge nyonso na ozosala nyonso mpona bango. Mwasi na yo balaki ye to ozwaki ye kaka na mboka oye na ye? Merci mama, nabalaka ye. Nasali na mbongo na yo nazosala. Bon, mbongo esengo ezalaka te ya pasi. Po naza kolala libanda. Nasali, atinde na mboka. Pona koko tika poste ya musala te. Mwasi komtele tomiyebela na kabandaka. Atindi mbongo. Biloko ale babale linga mwasi aye. Papa Kololo, esiko bandaki kolala libanda. Ezaki musala nini? Musala surveillant. Ya surveillant. Oza na 62 ans. Ozalaki marié, lelo oza célibataire. Ozalaki na bana 5, lelo tikali kaka na mwana moko. Ozalaki kosala, lelo oza chômeur. Nini elekaki po vi na yo koma boye? Bon, mabe pe ezangaka te. Kanda mko mususu eyelaki ngai. Ekanda esali nga, tobebani na madame. Tobebani, fale na refile akende. Ebise soki okei, ata mwana moko komema ye te. Bon, talaka pe basi ndenge bazalaka. Kole yozo kende. Nazozwa bana na nga bango nyonso. Ya a répliquer, alobi te. Bana oyo ya yo te eza bana toboti na leki na yo. Eleki laki ngai. Oboti na leki na nga seke
ngande nabotaka na ngate eza bongo bon kande salaki ngai bengeni ye leki atikali kobengana na benganaka ye natali te pesi nga kanda pale namiboma pale pe namizokisa oyo nalingaki nasala bamakanisa ebele eyelaki ngai natali te oyo mpe eza sata akoti yango eloko epesaka biso bokaboli ngai natali te okoki koboma mwasi mpo na leki te nakoki koboma mpe leki mpo na mwasi te pale bofanda na bino mibali me nakozala na ngai na ignorance te. Sikoyo papa kololo ti mama mwasi na yo ya kala po aza deja mwasi ya kala po bokabwana aloba maloba wana na ba periode wana tozozonga nsima osoupsona eloko te ke mwasi na yo akoki kozala na liaison na ndeko na yo ya mobali. Bon est-ce que wana nga en tout cas nandimaka na ngango te ke bafandaka na leki na nga batambolaka na leki donc otikala te kosoupsone eloko te ata makanisi wana na epa na ngai ezalaka te me epa na baninga bato ezala koloba manango siko réaction na yo ezalaki ndeni era yebisi yo maloba wana réaction na yo na minute wana ngai naboyaka kene yo nanga tokoko vivre lisusu te fale yo mifandela nga pe na mifandela naleki nini oyo mwasi na yo abotaki naleki oyo alandi nga na nsima deuxième enfant na biso na libumwa mama na bino donc des pères des mêmes pères des mêmes mères mama moko papa moko donc leki na yo leki na nga propre ya tata kulutu te ya mama kulutu pe te nde abotaki na mwasi na yo bobotaki bana 5 bana ebele bozalaki couple moko modèle heureux lokola bacouple nyonso bango nyonso bango misano ndenge tofandaki tozalaki na biso bien mais na quartier bamosusu bazokende loba nazoyoka ke bana wana sikoyo ozoyoka na moment ya dispute na bino to obanda koyoka deja banda kala banda koyoka banda kala te le toyoko kokisa 5e enfant makelele wana ebande kobi mwasi wana babimaka na leki na quartier na libota te ape nazoyoka sikoyo makelele wana ebanda kobima na quartier pa bavoisin na ndako mpo na ndako mpo mona bana ndenge bazalaka akokoyoka likambo fo babetela papa lisolo ke papa ndenge batambolaka baswani na baninga bato ndenge bo babetele ekomi neti kofingela bana nga mpe nazoyoka donc ofinga bana eza bana ya quartier bando ofinga bana na yo soki baswani o dispute moko boye entre bana et puis bacamarade na bana na yo babimiselaka bango bacritique wana apele nayoki abendaka mwasi na nga te mama likambo oyo nga nazoyoka eske osalelaka yango te osalelaka yango te ta mpe aza mwasi ayandima yango mpe eza te donc okende kaka pa mwasi ye moko bongo leki na yo en tout cas leki nalobelaka ye te otikaki ye kaka bongo natiki ye kaka bongo alobeli nde mwasi madame alobi te nayebi yango te nga mpe nafanda fale mpe na verifie lisusu epa leki eza te ntemeke kaka ya boboto tofandi na minute oyo mpe lere matata wana ebandaka leki deja adeplace na ye aza te ata na ndako mpe akoza lisusu te akoefanda pa bavase ana ndako ye totikali na ye na bajour wana yalobi te bana na yo te bana ya leki leki na nga aza nani eza ngai wana nde nabimisaka yango kola leki soki yo lokola okanisika bana baza ya leki problème eza te
tofandi yepe azongi akei pa na bango na bimi pa libota akei yoka likambo ekweli nga na ndako pa oncle na biso. Sikoyo papa Kokolo tango ayebi yo ke bana wana baza bana leki otikalaki na bana yo moko na ndako? Bon, omususu wana bakomi na ba age susu bazala moko bazaki na bango na kotanga mingi batangi na Ponkwango na Kenge ome na ndako nazaki kaka na mibale na oya ya suka na mususu wana ya mobali. Mwana mwasi na mobali. Ona fandaki na bango na ndako wana 3 wana deja akende na bango kotanga. Mibale na Kenge moko na Ponkwango. Na ndako tozaki na bana mibale. Akena ni pana bango. Lera akepa na bango. Ngape kuna pe mwana kende zate. Me bana comme tel tala bana ndenge bazako kenda na bango. Baye ko pesa ngapasi. Ndenge pesa ngapasi ke bana lukola yebisa ngake bana bazaya yote. Nakoloba nanga na mbongo nanga na monela kipasi. Alobaka ntuka. Nalobi te. Bano kola lobi bongo soki bana babotaka bango na mibale te. Bana lukola ya lobi bazaya ngate. Ona sala kisio. Alakisa ye tema mabe. Nalakisa pe na maloba nanga. Maloba neti nini? Nalobaka bien ke bano so ngate mutu na sala mbongo. Donc lobaka maloba ya malédiction. Bon. Lakelaki bana mwasi mabe. Bon, nalobaka ke en tout cas bano soki ngate mutu na sala mbongo pona na bala yo seke bano bazala en vie. Lokola nga na sala mbongo na nga abali yo bano yo bakozala te. Foto perdre bango nga na yo. Alobaka bongo. Le nalobi bongo bambula en fait soit ba moi ezanga katale wana liboso aye kokufa. Papa tokundi. Ya mibale aye kokufa tokundi. Ya misatu akei. Ya mine ibota ebimi. Na yangai na yeye. Andene ni bana bazosela boy. Ape nalobaka bien na komba nzambe ke ngaye nalobaka pona bano. Yoko likambo ebimila yela kanga yoko likambo yela kanga. Bana bazaki yanga te na laki bango. Yango soki yango bana bazokufela bozwa solution. Tolo oba benga na mnako na bisoki nzonji. Alobi yango pe ale. Tafandi. Tolobaka bongo pe moko tozana ye awa lelo watikala ya mwasi Rebecca tozana tina ndako aza mwana 2003 par na mbula onde atangi te aza kotanga papa pe nekokata na mosala eza te nakomi moto ya mawa ye soki abimi soit ake somba mwa manga na ye soit mwa nguba na ye azoteka libota tozo vivre nango. Mais à part ça de eza pasi. Par ça eza pasi po to vivre na ye akolia na ye. Donc yango likambo eyelaki ngai. Bana babanda kokufa na ba circonstance nini? Oya liboso azaki kotanga. Fasalela azwa diplôme na ye. Abanda kotanga awa to na mboka. Aza kotanga na Kwango. Na Kwango. Azwa diplôme. La de kozwa ye aye kokufa. Ya liboso. Oya mibale lisusu. Aye kokufa. Kaka na maladi? Kaka na maladi kaka. Deuxième. Wana wapi kaka? Kaka awa na Isasa. Kisasa. Sikoyo ozaki na Kenge. Oya mukolo yera zaki na Kenge abengi ngake mwana nokuna na Kenge azobela nakenda na
leki mususu oyo asuka na kokolo toke biso mibale toke po tokende ozoye toke tozuye toye na ye toye okoma na bokanga lonzo mwana kati akufi akufeli bino na maboko akufeli kaka biso bisika wana mpona na meme deja na hôpital deja c'est trop tard ti tofandi wana na beti ba démarche pa bato wana bango balobi awa biso tokundaka bapaya te afanda na ebembi bongo te bato malamu bazangaka te moko aye kobima asali neti oseko tokunda mwana wana na 18h na mbandi totie neti tokote tokundi bokundi yeye na ndeko na mobali naleki na nga wana tokundi ale butu wana papa toyo koma na ponkwangu tolali wana na PC tongwetani bapesi biso transport tokomi Kisasa wana mwana ya misatu 4e na yo akufaki ndenge nini 4e akufaka ndenge nini 4e akufaka azongaka po akende kotala mama na bango wapi na ndako ya bakoko na ye akende pa bakoko na ye po mama na bango akendaka mbala moko te kenda kofanda pa na bango pa papa na ye awa na Kisasa lero ake kuna kozonga zozonga donc epesi ye pasi ndenge nini selonga ye tozwaka makanisi ke bapesaka ye poison po mpe basala ye mpe autopsie lero baketala ke moto aboma ye pesa ye poison noko na bango 4e mfana ngawa sikoyo otikalaki na mwana moko likanisi wana ya kobengisa famille kovandisa eyelaki yo kaka ya kotikalaki na mwana moko lero natikalaki na mwana moko yango ngai nazwaki likanisi wana nazwi likanisi ke nayebaka te ke ngai maloba oyo ezoboma bana na parole onga na bimisaka po likambo eyaka nango po pe eza pe liwa ya Nzambe eza ya baninga bato na maloba onga na bimisaka en tout cas makanisi wana ezalaka te tozalaka nango te lelo libota eye tosangani ale yango ndenge batunaka na séance ya famille waza na likambo aloba nga mpe na lobi te oyo soki nga oyo nabimisaka na maloba na ngai soki yango ezoboma bana en tout cas oyo atikali maya kufa eza te po aza ya ngai eza mpe mbongo nga moko moto nasala yango abali mama na bango maya kufa eza te ndenge toza na ye ezalaki na nini o wana oyo asuka ye kokufa te réunion ndenge bosangisaki famille bon réunion wana ezalaki na 2006 le 2 février 2006 à l'époque moi nazalaki na 3 ans sikoyo tokomi na 2024 moi naza sikoyo na 21 ans écart ya bambula wana ozomona te ke maloba oyo obimisaki oyo oretiraki na réunion oyo bosanganaki na libota nde ebikisaki mwana wana merci eza bongo ezalaki bongo po soki ndenge nga nalobaka yango ekobikisa mwana oyo atikalaka te mpe ndenge aloba bongo kendaka lisusu ezala pa mama na ye te mama na ye mpe aza envie kendaka kuna mpe te tofandaka kaka na nga moko ata na minute oti ndenge tozoloba tofandaka na ye na nga moko toza na ye na po oyo nalobaka po ezalaka ya solo po kanda nde babelaka ngo na kanda. Est-ce que oza convaincu ke lelo mwana otikali na ye aza mwana na yo? Oui, mama Nzola, naza convaincu po na maloba na nga nalobaka
eza ya assurance kolo na longolaka ba médication wana yango mwana nanga aya kobika po eza azaki ya ngai. Est-ce que leki na yo na mwasi na yo ba continuer ki relation na bango? Oui, ba continuer bazali na lelo yo pate kuna ya mboko deja se baboti na bana mibali. Basi bazali. Mais pananga nazaka nanga na ignorance te. Ezala leki azaya ngai. Azala mwasi. Mais deja ona bimisa deja sele kanango. Mama oyo nazaka nanga lisusu na kanda ya mutu te. Na malgré ça tokuta na gati. Po bango bazana intérieur. Famille pe loba pe loko tendenge avanda na ndeko na yo ya mobali. Te famille loba basilikaka kutu. Famille baloba. Kutuna biloko wana oncle oyo babotami na mama na ngai kutu pesa kanda. Famille loba nango. Ko relation nino tika nango na leki na mobali na mwasi. Na ndenge bozalaka kala na sikoyo boye. Otika na relation ni. À part mwasi, leki na ngai ya mobali nde tosolola. Tosolola ti lelo. Tosolola ti lelo. Mais pare ngai nde ndenge naza boye. Soka za na iloko naliaka ngote. Mtema mutu bayebaka ngote. Selo ngai. Tosolola tosolola. Mbote. Pona boy, tofanda ne boy en tout cas, to iloko. To li en tout cas jamais. Donc olimbisa ete. Na Soko olimbisa ete. Leki na mwasi. Olimbisa bango te. Olimbisa nde na limbisa. Wondenge na lobaka ke akoko boma mwasi pona na leki te. Akoko boma pe leki pona mwasi te nde na limbisa bango. Bokende, bobota na bino. Po biloko ezaya ngai nga mutu na bala. Ya bala yete. Tokola deja wako aboti de ban seke na limbisa bango. Mais soki totali na kutimi na biso bana wana bazaya ngai. Waboti bango leki na ngai. Na biloko na ngai, na mbongo na ngai, bazaya ngai. Donc seke na limbisa bango. Dans cette émission, nous faisons intervenir à chaud des experts pour avoir leur avis. Pour le cas d'espèce, nous avons fait recours à un homme de Dieu, berger Dieu le veut, Nakweti, qui a encadré la famille durant cette dure épreuve. Bonjour berger, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour maman, journaliste. Oui, je sais, on est. Yo muto kambaki papa kololo na mikakatano akutanaki nango liloba nini okoki koloba na balandi. Merci maman journaliste pour l'opportunité au Pessingaï. Na comme on a berger Dieu le veut nazo kamba église assemblée des saints ils ont la quartier Kaluka avenue Chimchi numéro 50. Pour la solo ya papa Kololo, ils ont histoire mon beau-frère, oui Salama. Donc à l'époque, ils ont l'église amenée, puis ce bateau qui naka, le cadre de campo. Bateau qui zaki, le campo zaki facilité, et puis ça qui est pas si, donc zaki penat, zaki très abattu. Donc dans les souvenirs moulu mon santou, ne topé ça qui va conseil. Tout est acquis, les ayaki kolimbisa, pe kimia ekota na famille. Mais eloko oyo sovaki papa Ololo. Alimbisa, eza verset moko Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Bible loba, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste aussi vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père aussi
ne vous pardonnera pas non plus. Donc, déjà, vexé au Esovaki, papa Kololo, il a accepté, ataki degré à pasité, ataki degré à camouté, ataki au balcone pour l'ouate, ataki à 3, il y a Kende, Andapanganga, Aboma Mwasi, Aboma Leki, Asa et Lobo. Mais, il est vexé au yo, tant que le Bakiamo, tout est qui est amour. Nde elembisaki motema na ye asali ke alimbisa mwasi alimbisa leki pe kimia ekota. Donc pardon batongo que c'est une puissance qui libère. Donc eza puissance oyo elibera moto na mabe. Donc à chaque fois tokola makambo na vie esengeli toyeba kolimbisanaka parce que tofandi mokili déjà ba problème qui les a makambu etake bana nzambe te bakelikambo ekoya mabe ekoya mais oyo eza mutu ya totaka dega likambo te totaka dega mabe te tolimbisanaka ndenge mwana nzambe balimbisa yesu masi ya kutu yeko bakangaki ye asalaki lisumu te akomaki te azalaki mpe na pouvoir ya koyebisa basoda na bokufa mabele mama bakufi basoda mais babi aserandaki humble titango comment il a souka yesu masiya kata mutema abi Seigneur pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être eza bato mosusu mpe bakola likambo na vie bazwa badesizio abi te ye asalanga mpona kolimbisa ye te ye mpena likambo ebebisa vi na ngai bato mosusu akomovivre na désolation bato mosusu kuta azwa desizio abi ke ngai na kobala te mpa likambo oyo bakoma batrouble mental bana kote famille à côté famille ekabwana en tout cas na nzela ya histoire oyo na mwa exhortation oyo otala te mabe basala yo ibilobi à moi la vengeance et à moi la rétribution yo mutu peut-être ozosala mpe likambo na mutu osala likambo na yebi yango te nzambe ya likolo azomona yo mpe mutu peut-être likambo yango osala yango déjà eyebani au travers ya histoire oyo au travers ya mwa exhortation oyo tozopesa en tout cas soit décision otika eza bino mosusu ekomela biso na vie otala te degré ya pasi otala te degré ya pota ozoki na motema eza makambo mosusu ekomeli oyo na vie nzambe aprotege yo pete moto abonga bokotine na ye pete eloko mono ekomola mabe soit koperdre vie comme nzambe alingi yo alongo na eloko wana mosusu mpe ya ekomeli okomi mo esika no ya gloire mais sikoyo eza ndenge nini eza na maloba oyo epesaki papa Kololo pouvoir bana okufa soki tokotanga verset yango 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39 Bible elobi une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant mais si le mari meurt elle est libre de se marier. Soki totali histoire na ntango wana papa Kololo abalaki mwasi na ye mwasi azalaki libre te mpe mobali ne azalaki vivant donc mwasi abande kokuta na lien du mariage ebande kosangisa bango donc papa Kololo akomaki na pouvoir likolo ya mwasi na ye azalaki na maloba ya bénédiction na maloba ya lipamboli sikoyo ntango amonaki makambo oyo nde alobaki maloba bana bande kokufa bango nyonso nde yango mona esalaki makambo oyo maloba nde komavoi parce que abalaki mwasi na ye donc oyo eza conseil na kopesa ete na basi ya mabali na baboyi ye moto obi babala yo oza na mobali en tout cas bapesela mbongo masanga ozali lié na baloi ya mariage na mobali na yo otope mobali na yo te okosaka ye te ntango na kobanga nzambe po bosala couple moko ya malamu. C'est ça ma journaliste. Merci Berger. Merci maman. Retour sur ces plateaux des non-dits de famille avec Papa Kololo, une histoire dramatique. Merci Papa Kololo.
Merci Maman Zola. Votre histoire touche énormément de personnes qui nous regardent en ces moments. Et question nangai eza, est-ce que okanisaka na makanisi na yo o bala lisusu? Oui Maman Zola, nazalaka na makanisi ya kobala. Me natalaka bozwi eza te. Yango wana nazalaka lisusu na makanisi wana te. Me nazala na posa na bala. Bozwi eza te. Age nanga kozo mwasi ya pamba te. Po ya liboso pe nazwaka ye pe ya pamba te. Donc c'est pour dire misala eza te, bozwi eza te. Mwa nazala na posa ya kobala nde eza te. Me nde nazala nango mpo na bala. Mutu akokufa bongo ye moko te na age nanga. Pepe mwana ngo pe azobokole na malere. Kozanga nde musunge mama. Merci Papa Kololo na ko partager biso histoire na yo, histoire oyo eza pasi ezo toucher pas seulement vous mais bato bazolanda biso, histoire moko ezolakisa ba émotion. Même en parlant avec vous, vous dégagez cette émotion de la tristesse. N'oubliez pas de laisser vos commentaires en bas de cette page et surtout réagissez et abonnez-vous à notre page.